Maestro. Bandeko, awa toza na centre hospitalier moko na kwa ya Bokassa na Kabalo. Oyo bomoni komona ye ndeko Pavik Kinata azali moko ya ba mobilisateur ya parti na biso SID, engagement pour la citoyenneté et le développement, ya président Martin Fayulu. Azwi likama toyo kotala ye awa na centre hospitalier ndenge moboni mutu na ye na kotuna bandeko mibale mituna bango baza victime ya intolérance, baza ba victime ya bandeko na biso ya UDPS oyo bapusaka bawewa oyo tobengi bamotard baatakaki ye baagrese ye bapasolaki awa na libende na mutu nyonso mpona bareproche balobi yo okumisaka Fayulu mingi, okumisaka na muka mingi, oza contre mokonzi na biso Faci. Message na biso ezali oyo nyonso akotelemela mokonzi na biso Faci, biso tokobanda kosala bango boyi tokoboma tokozokisa. Ngai na bona sala commentaire. Ndeko bazaki bango mbalende bazaki agressé dans 3 minutes okoki koexpliquer nini eleki. Bon, et là on a expliqué tout salaki na sitting tout salaki na Nations Unies. Après avoir couru na Nations Unies, toujours on a évaluation, tout ça qui n'a venu du stade na Matungé, na bande comme Soussou, au bas cadre na cadre il y a dynamique tout ça est organisé qui situe moi là. Tant que commis voilà, tout fandi après tout va maintenir tout Kabwani, ils sont aussi dirigés vers Sendwe koto Kenendako. Tant que tout se dirige vers Sendwe, tout na venu du stade, tout en l'air à Maya Kalam. Tant que les mailles mettent vers Sendwe koto de transport, toujours resté aux alaka. Ngaza qui bosse sur le téléphone, camarade de la Kinasima. La senti Gaza est sous-souté. Dans la télé la Sima, na moni aza entouré na bateau na moto. Bien na zongi. Aki na tuni en ligne, you definga et l'eau des aki même la comporte bandeko yo, ba ifsenga nga téléphone na la sabango na sac et l'eau ni za la carte ya sac. Directement singa bazale ba cercle biso mibali. Tant ba cercle biso, ba ndeko sa biso bino mambozo sala. Fayulu bozo landela aza et l'autre côté, peu d'avance la mukana bolandeliza la sens que bino so botake mokonzi na biso, to andotake no tina bandaku. Oyo komeli biso na ye batake biso okutu la deuxième fois. Susu kutu lexa ki ngona bandenge mogo. Mais oyo yeko lekali susu, c'est que ba cible biso vraiment landela biso na ba condition oyo ba landela biso. Ba ngomisi ba biso so ki otake mokonzi na biso, otake to andotake no tina bandaku. Directement na moni babeti li kofi permettre aux appels mibal to ko se lukato se défendre tellement de monde to dans situation moko babe boko mela biso to ko se défendre ngala ba misusu baza ko taquer tant baza ko attaquer biso na yoki ya gangi na kufa kuwe alokoti mabanga na mandi ko bamba des ordres ndi ba ozonga sima tant na ki ko tala ye makile zo dans des ordres nini ambulance banda ko leka tant bango ba moni ambulance ndi ba kanti jeep à la police ba kimi. Tant que Kim n'a Nathalie Ndeko, avec la pota mne ba mageli bende na tombolier, na mo Kim ani mo na lo Kim moto na mo moto nde ay bozo ba zui biso to bi mi juste ti kota cité belle belle on centre mo quelque part wana li te o kende ba yo sale ba yo tongi 12 points ba ko ça. Bon, je pense que nous prenons la communauté tant nationale qu'internationale à témoin. Les idées parti cher au président élu Martin Fayulu Madidi condamne cet acte ignoble. C'est de l'intolérance. Souvenez-vous, en 2011, le président Martin Fayulu était derrière le président, le grand esprit Étienne Tshisekedi, dans la lutte pour la vérité des urnes. Ces jeunes décidés sont aujourd'hui derrière Martin Fayulu pour ce même combat qui nous a été enseigné en 2011 par le président Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Nous mettons à témoin le peuple congolais et nous leur disons que le CID ne va pas céder à cette provocation. Nous continuons notre lutte pacifique et non violente. Rien ne va nous arrêter. Nous allons continuer à circuler sur
toute l'étendue du territoire national pour placer, pour installer les comités de la résistance citoyenne afin de récupérer le pouvoir volé, le pouvoir du président Martin Fayoulou, volé par la CENI et la Cour constitutionnelle. Nous n'allons pas riposter parce qu'on dit qu'on ne répond pas la violence par la violence. Nous gardons notre tête froide et nous continuons la lutte de la vérité des urnes. Merci.